Tozali pe tozala kaka Mag FM et kozala nango kaka biso nyonso tozali na esengo ya koyeba eke Mag FM ezali kosangisa biso pona kopesa biso ba différentes informations awa na mboka na biso République démocratique du Congo et ngai donc Clark Kololo on a présenté bino Mag FM ya mokolo lelo naza na plaisir ya koyeba eke bozali ebele liboso ba poste téléviseur na bino pona kolanda ngai molobele donc Clark Kololo na Mag FM ya mokolo lelo kasi na kobanda yango te soki na pesi bino mbote te na banda ko na lobi mbote na bino nyonso bisika kozali Tofungolo basango na biso na oetali environnement a na ville province ya Kinshasa ba bouteille ya plastique ezali kobebisa environnement na biso makasi surtout ezali kokanga ba canalisation nyonso moyema ele kamalamu ezali te yango ezali cause ya ba inondation oyo ezali kotungisa environnement na biso ya Kinshasa tola Lelo soki otamboli na bakwen nyonso awa na ville province ya Kinshasa okozanga te komona ba bouteille en plastique surtout na ba caniveau na ba rivière donc ekoma nango soso pembe azanga kamboka te kasi ya pasi eza ke milangi oyo ezali pe moko ya cause ya ba inondation awa na Kinshasa po soki kaka mvula ebeti okokuta ba rivière misusu milangi edekore mai okoki pe kotambola likolo ndenge Jésus Christ atambolaka likolo ya mai yango to mituni kini bopeto ekenda wapi poto monaka na ba commune misusu batia ba poubelle malgré congolais a respectaka na ete yango tozali kosenga na ba autorité compétente ba mekana nukotia système oyo ya ba poubelle na ba kwenyonso pour permettre à la population à koka koboaka ka ba déchets wana surtout ba lekinzela po tozomona ata na ba bis okokuta mutu ameliji abwaki bouteille na se ezali malamu te po ezali kobebisa environnement tomona kana mikili ya poto soki mutu asaleli usage unique akobwaka na poubelle soki esika wana poubelle ezate akomemati na poubelle na ye abwaki me awa mutu ameliji avize mulangi na caniveau to na nzela bongo yebise ndeko boye ezali malamu te yoka réponse ngande mutu na kobongisa mboko oyo boye eza malamu te kaka na oetali inondation to remarquer que na ville province ya Kinshasa ba caniveau ekomi nango fulu bato nyonso bazali kobwaka kaka biloko na ba caniveau yango ezosala ke ba caniveau moyen elekisa mai kitoko ezali te ezali kolekisa mai na kokoso pe ezali causer ba inondation awa na ville province ya Kinshasa Mikolo eleki gouvernement congolais asalaki musala makasi ya kokure bakaniveau oyo ezalaki bouché na ville province ya Kinshasa pona ko éviter ndenge ba inondation esalemaka na ba veni to pe na ba quartier na ba période ya mvula suite ya ko boucher ya bakaniveau kasi ya pasi ezali que l'État azali kosala musala kasi population bazali kosunga yete bazali kozongisa ye kaka na sima neti awa tozali na avenue Charpentier na commune ya Limete na première rue binomoko botala ndenge caniveau ekomi nango fulu population bayebi nanu importance ya caniveau to pe utilité nango te nzokande caniveau ezali esika ya kolekisa mai na balabala kasi population ba transformer yango na poubelle kaka ndenge bozali komona zelu salite ya ndenge na ndenge oyo ezali kopesa pasi mingi pendant que na période ya mvula awa na veni oyo okoleka te po modèle mai etondaka po ezalaka na esika ya koleka te awa tokobeta kaka sete na kointerpeller population bayeba ke caniveau ezali nzela ya mai ezali esika ya kotia bosoto te awa botondisi yango na bosoto tangu ba mai kobanda kokota bokozala bato ya liboso ya kolela bakonzi batalela bino likambo bozwa conscience Mag FM ekitaki na Gilles Brasserie pona kolakisa misala oyo ebele sala makakuna kasi tobetaki mingi sete na oyo ezali kobokola ngulu pe lolenge nini ngulu abotaka twanga ba détail na commentaire oyo na quartier Gilles Brasserie plus précisément na commune ya Nsele ba activité oyo esalemaka mingi côté oyo ezalaka bilanga
pêche, élevage. Kasi Mag FM to s'intéressaki na lolenge nini babokolaka banyama awa. Lokola misala koto ezalaka pasi pe bazali ko vivre na ba difficulté ebele nde basalaka na bango kaka misala oyo tolobi. Papa oyo ye abokolaka na ye kaka bangulu kaka ndenge bozali komona po aluka aliesa famille na ye. Koto yo population bayebi na bango vivre frete baliaka kaka bio nde awa ngulu eliamaka na ndenge ya kosakana te. Ngana botsa bangulu ya ndenge zapi ngamo muna botsi bango ya epapota ndenge mona bato donc azala kana bo tango ya lali tango ya lali wana donc zeme na bango sa 4 mois soko boti paf bovandi ke minute aboti susu bovandi ke mamso pe alandisi papa ndenge ma passe ezalaka alandisi papa mais yesu ko fozala wana. Population ya Njil Brasserie basengi na ba autorité ya mboka basunga bango na makambu ebele pe ba difficulté oyo bazanango bazali ko vivre ndeti bazali na village baya pe kokotisa modernisation na secteur oyo po modèle bazali ko vivre kitoko te pas si vraiment. Mag FM alakisi ba téléspectateurs na ye processus o esalemaka avant la police echa moto maboko emema ye na poste na ye pe echa na kasho elekaka ndenge tolanda. Tous ceux qui baillent kokanga moto bayaka na mandat d'amener et puis il faut la signature ya OPJ na ya bon ça dépend d'abord de l'infraction et ça là ceux qui ça infraction en flagrance Bayakana, ce qui le domicile est connu, on vient d'abord avec une convocation. La convocation doit être remise à 3 fois. Ce qui a 3 fois, on a répondre na appel T, donc on doit faire un mandat d'amener. Normalement, ce qui bakangi, on a un problème. Il faut les gagner 3 étapes. La étape on a yogoleka. Liboso bakuchinjila yo convocation ya liboso tango bakozwa que yo répondre te batindeli convocation ya mibale o répondre te na 3e convocation bapeshi la ba agent ou bien ba policier ou bien ba soldat bakoya kuchinda yo mandat d'amener ba isko par force bakangiyo okay kujustifier na oyo nyonso batindilaki omonaki convocation ya liboso oyaki te pona nini convocation ya mibale oyaki te pona nini tango ande sika bakokatela likambo sambi selo likambo yo kwelaki ya Mama Fifi Bashala oto ebi na kombo ya Mama Bichulix azali candidate député national awa na ville province ya Kinshasa précisément na circonscription ya Funa asalaki mobange na descente oyo asolaki na babase na ye na commune ya Makala kati numéro na ezali 398 tona na ba détail na commentaire. Kaka ndenge bino moko bozo mona candidat na circonscription électorale ya Funa aza kaka ye moko Maman Équilibre Social numéro 398 Maman Fifi Bashala Lueba Maman oya motema malamu avandaka kitoko na babase na ye lokola boye na quartier Baumbu na commune Makala biso tokoloba te bino moko bozwa ambiance elekaki awa bana ya Makala bayambi mama na bango yaya na bango ya motema oyo batieli miso po takende kolobela bango na parlement. Maman Fifi Bashala numéro 398 candidate à mayele alobi esengeli bana classe baye bakozongisa ba manuel scolaire oyo ebungaki ye moko amemelaki bango toujours na cadre ya soutien à gratuité de l'enseignement oyo ye moko azolandela na sima vision mokonza mboka numéro 20 Félix Antoine Tshisekedi tala nenga azokosola na ba parents pona koyisa bango ke classe ezali likamba motuya gratuité de l'enseignement esengeli ba congolais nyonso bayebela bana batanga kitoko bakoma pe batu ya solo solo ndena pointe bano na mwana baona kata bilili soki botindeli nga mwana mususu na koyeba na bipeti na nga sana e pa sana mama ya nini mingi
Simana yango candidate numéro 398 ya circonscription électorale ya Funa, candidate moko ya motuya ezaka kayo mama Fifi Bashala tala lokola boye. Okiti awa kotala bandeko oyo banda kuna bango soki mvule noki banyoko maka oye kopesa bango courage, opesi bango maloba motuya po bazala ba courage pona ba vie na bango moko. Lokola ya boya na ekuluna alobi sécurité ya bana makala esengela fongola misu azoko négocier souciet eya na makala tala misala o ndenge ye moko aza ko supporter yango asukaki wana te na kozonga na ye mama Fifi Bashala lobi classe nyonso ya société âge nyonso eza likambo na ye na kati ya Funa tala lokola boye akutani na mama mobange alobi esengeli alatisa ye liputa apesi ye liputa pe apesi ye sourire ndenge balobaka mbota likofi mama équilibre social umela na yo longonya na kokota parlement na esengo kozala na député boye na Funa bana Funa esengo ba embouteillage a na ville province ya Kinshasa ezali ko causer passe ya transport makasi pe ezali ko tinda ba recevoir moto na moto apesa prix na ye prix ezali fixe te nyonso wana ezali pona ba embouteillage tona ba détail na commentaire. Bana kini bamesana tongo nyonso kobima kasi mikolo yo ekomeli bango yombe po epai ya embouteillage epai pe transport ekomi mutu na prix na ye okoka kuna mille mususu kuna baobelela 200 to 150 soki oza nango te na poche okomata mutuka te bongo soki pe okoti na mutuka ngo poko mapai ozali kokende okotela misu olembi po mama na embouteillage na banzela nyonso likambango ezolekela bakinoa bamsusu balobi letande esengeli atia loboko po bakinoa bazonyokwama mususu alobi soki transport eza komata eza faute na bango te po bango bazotalela pe wenze esengeli kofuta ndaku kolukela pe bana mwa sumbidi kwanga kaka na cadre wana nde bazomata transport 150 wana ezali koloba ke 1500 francs 200 elingi koloba 2000 francs atako population ezokolela kasi ba chauffeur na ba receveur balobi bango pe bana na bango esengeli bazwa mo loko. En tout cas, le ministère du Transport va aussi appeler le côté. Parce que si les receveurs ont pris deux fautes à l'État comme incapable, ils ont aussi le secteur du transport. Donc, nous avons pris 1500, 2000, mais prix à l'État, c'est combien? Likambo oyo ya transport en commun esengeli penza bakondi bafungola miso po embouteillage eleki mutuna makolo pe lisusu chauffeur nyonso to receveur nyonso azana e libre ya kotia prix oyo ya lingi aebite kazo konyoko la population bakondi boza wapi po population ezokemba. Ba marché ebele en ville province ya Kinshasa eza na état mana monté sanité et surtout état ba pavillon nango soko tali omiyokeli. Batu bakoma ko préféré kokota na bango na ba supermarché parce que ba marché ebele awa na ville province ya Kinshasa et koma na ba état moko okotia kutu lokolote avant même biloko bazali ko teka wana na bosoto o ezue peso maladie mais présence na yo kaka na kati ya marché ozu déjà maladie oza mobimba soki oza na botite te otie chassete na marché wana okokota te po niveau ya salité o eza kuna mama na ngai il faut tolukela yango kombo kasi marché ya Gambela esali quand même différence avec l'administration ba sali ba effort ya koluka ba cha ba vendeur na bango na ba condition ya malamu pe ba sombi o bazo ya kosomba kuna ba ya kosomba avec impact na idéologie boyo ka ba vendeur bango moko ndenge balelisa ki lokole ba mesa pene beba ki vraiment kasi et comment qui vraiment ce que mutaleka ko zokana tol mais administrateur ya sika oyo abongiseli biso en tout cas siko savoir to kombe propre mon pepezo kota doza bien. En tout cas biso manet na pavillon na biso awa liboso ndenge za mambula so ebeti faut bo surtout sur mon peuple faut bo pola à partir papa ayaki asali ndenge asali boya en tout cas maso mbula ebeta tofanda kinya.
esengaka boye parce que biloko oyo tozali kolia ezali biloko oyo toliaka yango objectif ezali contribuer na santé mais enoki ekende kopesa biso lisusu mobulu kuna na santé en dehors ya wana batu oyo bapasaka journée na bango mobimba na bamarché mpona koteka biloko na bango to bato oyo bayaka kosomba esengaka mpe koprotege bango ole bazwa maladi me basomba to bateka na bakondition ya malamu yango bino moko bomoni awa na marché ya Gambela ndenge bakondition ezali kochange pe échanger pe ekokontinue kochange na ndenge administration ezali kotelemela bosoto nyonso awa na marché ya Gambela ezali kotelemela ba pavillon ya mabe oyo ezalaka na ba marché mosusu pe bazali kotelemela ba condition ya ba latrine ya mabe oyo tomonaka yango na bisika mosusu awa biso na Mag FM tolobi marché Gambela longonia bokende liboso mosala toujours ya kitoko na ndenge bozali kosala na cadre ya vision ya chef de l'État Fachi Béton. Na commune ya Njili population aleli kuna courant ezalaka nango lisusu te basali ba mikolo ebele bamona courant ata na misu te ata na ndoto bamona ka yango te toana ba détail na commentaire. Kofanda molili na ville province ya Kinshasa ezalaka nango lisusu eloko ya kokamwa te po SNEL azali kosala musala na ndenge elongo bani te na quartier 13 plus précisément na commune ya Njili population bazali kolela makasi na o etali courant awa bango moko babundanaka kobenda courant na basinga ya dedemi po koto oyo SNEL atikala kotiela bango courant te donc c'est-à-dire awa courant ezalaka ya mari de nuit eyaka nango kaka na babutu pe ezalaka likala moye kutu ya kosalela ngo eloko moko ezalaka te na ba 4h ekei nango awa moi mobimba bazalaka kaka molili bakoma kaka kosalela makala pona kolamba boka bango ndenge balobaki bapoto batiawo eza ya kala salemi tatiaka bapoto oyo mais elakisaka nango te kure koki koya na 0h bolala na sa pongi mais ntango kaka ntongo etanga 4h courant ekatani donc tozali apena ba déranger bano ya mubula ba désordre ba sala ba désordre awa donc kozala na sa mulili eza pastoral posa lumière basunga biso na courant batila biso courant ya bien po tozala po polele ezala ka kaka bien tolonga na mulili na bowumba molili courant quand ndongo somona eloko ezate biso courant so lele ye lobby kuna basongi silimi moya ba check o ezalaka kei ezonge tozo futa ba facture cher mais courant malonga ezate o lumière auto filmer a romona ta poto moko te o komona ta lumière moko te biso a molili na molili soko tie courant bana bebeta jour batalaka TVT yango mona ka bato baso bota mingi pa ni courant ezate ba yango to singi papa ya kotila biso cabine biso a cabine ezate so cabine kuna na kumbi kabina kumbi yango pe po kotia so mukolane simbi bango basangisi mba desa pesi bango ba kotia so mukana ba okende na bango ekura malonga ezate biso ato fifa na pasi papa ya kotela biso makambo ole kaka awo mona ka biso to libenga ka papa o mona ka biso kura malonga ezate DG ya SNEL oyo ezali manque à gagner pour na trésor public bokita awa na ba gens na bino pour na trouver solution na population po bango pe ba jouir na o etali électricité po kovanda na molili ezali pasi mingi ezali ko exposer bango na ba danger ebele boye ezali kitoko te soki bokotisi courant recette combien ekokota na kesi ya l'état po ba kofuta ba facture na bango lolenge esengeli boyebela ba receveur bakoma na bango ba rétroviseur ya ba chauffeur kokoyoka chauffeur zo retourna ye kuna position za ndenge nini na bima ye bisie bima to garder bande kasi nyoso wana inconvénient na moza nini twanda ba détail na commentaire ya Laetitia Mesigi. Mingi ya ba chauffeur ya transport en commun ba komisa ba receveur ba rétroviseur na bango kokamwa tala bien soki omati na mutuka tangu kaka bokutani na embouteillage okoyoka chauffeur abandi kotuna receveur na ye nabima receveur na tour na ye azongisi garder to pe alobi pandi na yo moko après okoyoka mobimba
wana okomona chauffeur afongoli na kisela nyonso ye wana bandi kokende yango totuni ba chauffeur est-ce que boyebaka importance ya rétroviseur to te po eloko nyonso oyo mundele atia na mutuka eza na tina alors il faut kosalela yango lokola ba chauffeur misusu okomona zalaki na RSVR ayekoli kaka na mutuka oyo azali kosalela abimi chauffeur code de la route na mutu na ye bosana ezalaka nango te na nzela bulu yeke na bulu yeke yango lelo tozali komona ba accident de circulation mingi ezali kosalema surtout soki receveur aza distrait et que chauffeur a précipité okomona atuti mutuka mususu tope mutu oyo azali koleka yango tozali ko interpeller kaka ba chauffeur bomeka nanu kobongisa ba rétroviseur na bino po bozala protéger po na ko éviter makama mingi oyo ekomelaka biso na bino na nzela. Ba chauffeur toyebaka te nani nde aloka bino soki bobongisi ekosala eloko te. Na commune ya Ngalema précisément na quartier Kanduka pasi ya mai ezali kotungisa population côté kuna ba habiter ba kolela nani. Balobaka l'eau c'est la vie kasi awa na Kanduka na commune ya Ngalema plus précisément na quartier Lubudi l'eau c'est la souffrance. Population bayebi na bango mai ya régie des eaux te botala mai basalelaka yangoyo mai ya source kasi modèle ya mai yango ezaleli pardon mai oyo yango bamelaka yango basalelaka misala nyonso kasi kaka meme esika yango bana bazali kosokola wana tala ndeti oyo akanisi azali na piscine akwei chubu kaka na kosokola wana mwa masuba mukepe ekotanga nango wana kasi mai yango bazomela yango population bazolela po mai ezotungisa bango esalaka bango libumu pasi mai ezali na gu ya mungwa boka bango moko ndenge balelaki toza na mai ya malongati donc à part ça ba mai to mela en tout cas donc pesa so ba malade belé toza ba mai ba suksi donc ba mai ba forage. Oui, mais forage dans moi un peu, mais ils ont pas si mingi pour na ninga biso toza na kati ya Kalukawa na bila population batoza na bango ils ont pas mayo ndeza boye soko tango na munoko neti mungwa neti kisi do pom kitangwe za passe yango to sengi na l'état congolais ata la biso likambo ya mai bakonzi ya régie des eaux population eyebi binote awa na quartier Lubudi bazali kotuna eske bango bazali na ville province ya Kinshasa tope bazali na mboka mususu mai ya régie des eaux ekota po bango pe base retrouver lokola na ba commune mususu soki bokotiseli bango mai esengo o bakozala nango po mbula bamela mai ya régie des eaux baebite. Donc Claire Kololo Molobeli l'homme à multiples casquettes ya koyeba ki bozala ki ebele liboso pour ce téléviseur rabino pour Rolanda magazine ya kitoko ko et puis ça rabino ba information ya kitoko information dans le calme pour na mboka na biso République démocratique du Congo Mag FM Konga donc Claire Kololo lelo na kumbela ki édition P présentation ya mokolo lelo kasi ya 20 ko kabona bino so qui vraiment olinga changement na mboka na biso soit fait soit bike comment yango après qu'on vote numéro 20 Fachi Beton pour na tête ya pays na biso République démocratique du Congo kasi voter batu oyo numéro 573 kuna na funa kombo na papa John Paul Chamakenga oyo azali candidat député national na funa 573 le 20 kende na IN pour voter 20 comme Fachi Beton le 20 p pour voter 573 John Makenga na funa kasi bana ya changu nyonso bango balobi bapona na bango kaka ni mutu moko ngo azali mwana mukeme na mayele ebele na bomoto ebele pe alingaka changu mingi surtout bolingo na ye na circonscription na ya changu kombo na ye Romili Sulo kwa pona changu numéro na azali 313 kasi pona Kimbantseke mobimba numéro na azali 90 bana ya Kimbantseke basangani ki lokola mutu moko pona numéro 90 pe bana ya changu basangani pona mutu moko pona numéro 313 Romili Lokwa. Merci beaucoup Topesa merci na
équipe technique oyo ezalaki wana pona kosala eke makambo nyonso eleka malamu na nsima ya kamera na zalaki na Samuel Ilunga oyo afilmema kitoko po ozonga kitoko na bandako na bino kasi na montage tozalaki na Francis Peta kuzoma oyo tobengaka le père pe na régie finale tozalaki na notre directeur technique Gelor Mouya oyo asalaka mosala na kitoko ngai donc la kololo na bino merci kasi na kei avant na kende na article la bino liloba ya papa po azali papa na biso oyo tolingaka mingi epa lingaka bino mingi kombo na ye maître Billy Malou à Cléophas ebsaka biso nul n'a le droit d'être heureux seul sur la terre ngai pe merci bino na kozala ngai moko te mpo na mag oyo il faut tozala na bino ba téléspectateurs na ngai lelo quand même na kei tokutani lobi